affaire ya Laurent Sokoko bandeko na ngai o akomaki rebelle na mboka na e Congo, soi-disant Félix Tshisekedi mutu na ye, et lelo aeko singa e pardon ekomi na niveau nini bandeko na nga. Mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV, bo s'abonner, bo like, bo partager, abonnement na bino, ba like na bino, en tout cas ezo sala biso bien. Un grand merci na bino nyonso o bolinga biso, vraiment toza na bino ensemble. Lelo bandeko to ko sala susu analyse concernant papa na biso oyo ami bengaka mécène, oyo toyebaki ye leki ya Kofi, tokamwaki toye koyeba ye susu rebelle bandeko na ngai. Toko comprendre te eza nini, est-ce que awaze kwa se Félix Tshisekedi plutôt andimi pardon na ye, est-ce que ba ondimela ye pardon bandeko toyebi politique ndenge kendaka. Politique ezalaka ba jeté, ezalaka ba jeté. Sokoko est-ce que okita suki chassa to akomi na risque bandeko na nga eza likambo. Ndeko na biso Sokoko toyebi te eloko nini etindaki ya ko annonce ngo pe baninga basala ngo ya kobombama. Ye aye ko annoncer biso akomi rebelle. En tout cas ti siko Naomi pour poser ka ba question. Na komi tout na bandeko na nga eloko nini esalaki Laurent Sokoko akoma na ba niveau wana. Azwa makasi wana abangi na ete biso toyebaki Laurent Sokoko amesana na eko ya kolia ba ponduma masi alambaka, amesana na eko ya kolobela yaya na ya Kofi, me tokamwe na ngonga mukie kaka Laurent Sokoko alimwa, tokamwa tomona boye o akomi rebelle, o rebelle lisusu. Donc a préféré tika non pondu ya mama si belle sœur na ye, a préféré tika non kolobela ya Kofi, andimi na ye akende abunda na Félix Tshisekedi akoma na ye rebelle. Entre temps na ba vidéo na ye moko azo annoncer biso nyonso abengaka Félix Tshisekedi a répondaka ye. Likolo nango ami bengi mwana epa Félix Tshisekedi na kochela bino ba audio bandeko langa boyoka. Na yebite eloko nini etindaki Laurent Sokoko akoma rebelle. Vraiment bandeko, comment na endenga eko senga pardon et sali pasi. Oui, baloba humilité précède la gloire, mais o ya ye wana bandeko nanga na yebite photo pesa ngo kombo. Po yo vraiment vandi na yo otambola na ona Kinshasa nengo lingi. Ok, na no soit diza bangola na ona minicho to ebite Laurent Sokoko sko aza wapi. Aza wapi. Pondenga aza na bachili deja ba garde fou moins de Kinshasa kaka ba. Ba otala teki Koffi Olomide comme ambassadeur Ah pe Didi Stone a comme ambassadrice. Peut-être Didi Stone pas côté la pas Laurent. Didi Stone oza wapi ma chérie. Ma chérie, Didi Stone oza wapi. Okomi pa ambassadrice ya côté la papa Laurent. Po papa Laurent oyo kako eluka makambo yo nanie. Olukinde makambo ponine. Eluka makambo yo nanie. Obimelinga na pokwa koba. Oyebi ke pa Laurent oyebi oluka makambo na kilelo Fati Beton président de la République. Ebela makambo ekoleka na mboka wana. Do yo chaika na mutu na okanisa kindenge Koffi Olomide akomi ambassadeur nde la kisa komi président ondene. Yo mto mesana na okolia ba pondu na ya mama si. Nyonso lingo kende kuno keyo kumbi mutu kanvu okei. Juana pesoko bengi mama singa lelo fo pondo madesu. Fo fumbwa. Fo matembele, fo mayebo ba olambela yo. Siko yebisanga yi papa. Na minicho Kinshasa ngo ekomi okeba keba. Kinshasa ekomi okeba keba.
babundaka na moto aza na mandoki te. Donc c'est que apparemment akei alinga abandi pe, mais ye mo pena mitali atali gauche atali droite amilobeli pena bitumbo na olinga na sala na kokango te. De préférence na tika na ke kosenga dodokolo boyoka dodokolo Laurent Sokoko bon tokozonga après. Monsieur le Président, kosenga yo polimbisi. Limbisanga Monsieur le Président, nazali mwana na yo, nazali leki na yo, Monsieur le Président. Utikala jamais koboya koyambanga mokolo moko na téléphone, Monsieur le Président. Ezala na 3h du matin, obandai koyambanga. 14h, 12h, Monsieur le Président, obandai koyambanga na téléphone. Monsieur le Président, Nanzela et ambassadeur Kofi Olomide, Nanzela Naye, moi en tant qu'entrepreneur, en tant que mécène, moi je suis apolitique, Monsieur le Président. Naye pas nayo, na Fukami, et pas nayo, Limbisangai, na Sengi Bolimbisi, Monsieur le Président, na ko répéter les sous-soirs. Bandeko, boyoki dodokolo Laurent Sokoko. Aye penza mikiti si lokwa mwana mawa lobi pardon ngai mwana na yo Laurent Sokoko est-ce que kozala mwana Félix Tshisekedi? En tout cas makambo ezala mboko yo bolukaka nini oza soi-disant mécène, oza soi-disant na bambongo sikoyo obundela mboka na yo bundela mboka eza ya bato nyonso ata kutuso oza na bezo obundela ngo eske okobundela onka po yoki bapesi abeda sho eloko kuna ale yo po ya kobunda ezalaka bandeko nanga po ni komilukelaka baproblème boye place makambo eza te yo moko olobi na video na yo nyonso obengaka ayambaka yo sikoyo moto abongo ti oyo ya kobundisa bandeko na ngai au raisonner ata 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois T. Ti oya ko annoncer yango officiellement. Ko annoncer te ndenge ezalaka baninga musu bakomaka message ba poster to baninga mususu mutu mususu akoya kobimisa ba secret ya musu abetelaki lisolo pa mutu te. Ye penza asalaki video ye moko bandeko nanga na ototila bino yango na émission choleka. Asali émission ye moko ko annoncer ke ngai na komi na nga rebelle na kobunda toko kende ko sangana soki na banani eke zongiso botani na émission na sala ki lobi boko mona ngo mutu pena préféré na ye akoma na ye rebelle atali relation bazala nango na président ngote alobi etali oyo ka pena buzoba liboso mayele na sima. En tout cas, salelaki o babenga buzoba liboso maele na sima. Oza na yaya na yo omesana okena ndaku na ye, omesana kosala baje na yaya na yo, nga na mona jo mususu ba video mususu eza na internet cho mona bango bazobina ba video mususu eza na Kofi Olomide. Sikoyo ata bino moko. Olingi okata noka makolo na oya koya na Kinshasa susu te. Okata noka makolo na yo moko leka na TV. Oyaka kuto lobi ba mabe ya mama Alia obosani bolamu. Obosani bolamu si réellement za pese meki yango ya solo, soki bokilo, soki beau frère. Abosana bolamu Alia. Aya aloba ba mabe. Libala batu, libala ya na ofoza soi-disant ya na ofoza na ba réserve. Mais Laurent Kokoko azala na ba réserve te la famille. Aya aloba akumisela biso pondu ya mama si. Alobi pondu ya mama si eleki ba pondu nyonso ya mokili. Oyo ba mama balamba. Etala lelo yo ongo kima noka pondu otika ngo. Posoko sali bilo abongo tango kei bandeko nanga eza okola okei libela Kinshasa ebungi yo. Botala ndeko na biso Frank Diongo lelo azapi.
bandeko ebele ya bapolitisien bakimikimi Kinshasa mpona ni mabeza siko yo moto ozalaki no na problème te okendaka no pa yaya oliaka na yo bapondu na yo na bafufu na yo o baliaka ezalaka na nini yo na Thompson onzele na Thompson aliaka pondu na ye pena na Thompson pa mamasi azoseka na ye kuna sikoyo alinga tika yango kaka boye bandeko na nga epuis ondire otiki yango deja en tout cas président ngo mpe azalaka motema malamu mpo baloba babundaka na moto asungi mandoki te oye oluki makambo no kaka yo moko na ndimi te otunaki yaya conseil na ndimi te ke Laurence Okoko atunaki Kofi conseil ondika yaki kaka sali ne ka makambo bisalela bandeko na nga siko tala lelo yo bandeko na ngai eza pasi pe mawa en tout cas bandeko na ngai eza pasi pe mawa likambo esalinga mwa ndenge na kamwe kwa mutu soi-disant azalaka ne mécène babokechu yango bokechu pe oya kobimisela biso ya Laurent ndenge nini po tobandaka kopema te okaka kuna ya Laurence Okoko bokechu pe bosiemisa babokechu pe bayebi obimisa bato en tout cas yande likambo bandeko na nga siko lelo pardon eke ezongi pardon ngo tokoyeba te papa mokonzi eske akolimbisa to akolimbisa te oui balobi pardon eza puissance eliberaka et ata papa mokonzi alimbisi eske Laurence Okoko akoyaka suki Kinshasa to akokoma suka ka kote kuna toyebi te bandeko. Voilà, abonnez-vous, likez, partagez. Vraiment likambo ete ya yango na lobaka tango zolingo sala likambo ko boy est-ce qu'on raisonnaki poko linga ko sala likambo te lelo po lobi osenga pardon. En tout cas iza malamu te toyebaka makambo nini tokolinga ko sala. Et voilà bandeko na nga, bisous, bye, to monani mbalasi.